Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien. En tout cas, je m'excuse pour ces moments et vous allez un peu difficile. Bon, mon anga vraiment en personne dans l'émission. Bon, l'andanga le la télévision, voilà. J'espère que l'image nanga ezobi maman muki na kati ya écran au nachi. Voilà, l'aime so bon mon anga. Coucou la famille, bozulanga ka bongo. Voilà, donc la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Voilà, donc, toye na sango to pesa lelo, to pesa non bambo te na bande konopse église catholique, bobo to bonde ko bisika bizubino, vraiment été eye à des beaux temps, to sepela nango bande konanga, talaka keza rappé bien, au latimo teni moko relax, hein? Voilà, yoana po bimi, osimbi moi père na loboko, et ça la kakitoko makasi bande konanga. Voilà, donc, bolandanga lokola radio tokei pe tolobi shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel ba shalom bisika bizui bino. Voilà, toute tendance confondue bambote ebele bande bolanga sans tarder. En tout cas, il y a quelques jours passés bino mo boyebi kande na yela bino ba prophétie oya ndeko na biso ya mama na biso mama Fatou bambote esika azali vraiment sango ya pasi eyaki kokwea yaki ko prophétiser likamoko ya pasi oyo ta musu bato musu boko négliger lokola biso toyebisa ndeka na yebisaka bino soki prophétie ekwei. En tout cas na yaka mikolo oyo na salimo mikolo ebele na ye na baprophétie te, mais oyo eza kotambolanga mpenza na motu yango ndeko na nga like partager tia bacommentaire na yo ndenge kotia tia badoute na yo ndenge okotia. Mais bandeko na nga boyebake soki ekwei ndenge wana balobi liwa ya moto biso toyaka liwa ezalaka na basanse ebele koza pe so balobi yo lingo kufa balobi kaka te eza physique ekozala pe liwa spirituel ekozala pe bambongo obunga yo ekozala pe okokoya na faillite ekozala makambo ebele. Mais oyo ndeko na biso ndenge azolobela yango comme si eza liwa physique. Bandeko na ngai eza likambo etali Fally Ipupa balobi ke Fally Ipupa liwa ezolanda ye na préparé vocal wana te audio wana te, mais nayokaki pe Kofi alobaki ke musicien moko akokufa ya munene ya succès ya congolais na âge ya 51 ans akokufa. Nayebi te Kofi alobaki yango pourquoi. Alors eza coïncidence Fally âge na ye penza eza akomi na âge nini, est-ce que c'est déjà 50 ans azoki na 50 ans. En tout cas bandeko nanga ezalaki un peu tic Jeff Ifong pas le belé qui a bien musicien on ezali Fally Ipupa. Alors tant na yoki su awa su balobina ba moneli sou liwa yango na otchela bino bolanda na boke binyoso soki commentaire ezali na kotia soki pe ezali te bozolanda ka na boke binyoso na kolakisa bino mo muke oyo lemsumba liboso balanda mama na biso bino mo boyebi oyaza prophétesse ya sule ba obaya makasi. Alors o ba omona kina bayoka ete boyoka ye ekozala bien o pe bosi boyoka ye bolanda na boke binyonso tozotia ba commentaire ndenge nini nzambe alakisaki ye ke Fally Ipupa azokufa. Alors bandeko na nga like émission partager bo tia vela ba commentaire na bino bo analyser yango kande tolobaka soki ndoto ye biso tosaka analyse. Mais mukola ndoto akosala nini examination a examiner yango et puis ayeba eloko nini akosala. En tout cas pour nanga bo like émission bo encourager YouTube na ngai ekozala bien. Je suis là pour vous et puis toko partager toujours biloko ya kitoko. Like partager bolanda na boke binyoso mama Fatou yeyo na lukandeni na chela bino ye bande konanga mama na biso posela Nomo boyebi, voilà. Maman Fatou Yewana, Maman Fatou Yeyo, voilà. La famille Yeyo, Bokolandaye na boke binyoso. Voilà. Shalom peuple de Dieu, shalom shalom, na pesi bilombote na kombo na Yesu. Yewana. Soki bomoninga liboso na bino bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Nzambe ayebi na kopesa oisa le message. Ngala nzaka ka simple instrument, simple enveloppe, o Nzambe ayebi na ko utiliser. On a coupé sa message na memelango o ezali bana na ye.
Et message on nzamba yebi na kopesa ezali pour artiste munene ya mboka na biso na kombo ya Fally Ipupa. Et bien aimé dans le Seigneur okiko tchola okiko seka okiko finga mais nzambe oyo asondaka le cœur et le rein nzambe yebi kati ya motema moto mais bien aimé ayebi biso moko moko. Gloire au Seigneur nzamba zwa lokumu kwete azali nzambe. Message ezali pour artiste munene ya mboka na biso na kombo ya Fally Ipupa. Na tosi netinda ya nzambe e yango na eko pase nzambe apesi message ye moko akofungola nzela po ete ekomela oyo ezali artiste ya mboka na biso. Avant na passe ezali message na kobondela epa na nzambe ezala nga te koloba kasi molimo na nzambe nde eloba na kati na nga. Père éternel, le Dieu tout-puissant, na peso merci, na pambolo po tozali malamu Yahweh. Tika itengala kita papa, yonde o matapo yondo mérité double honneur. Yahweh na tosi netinda na yo. Kasi eloko na kosenga bobele pai na yo Yahweh. Tia sagesse pe intelligence na kati na ngai. Bukanga Yahweh longola o nyonso ezali ya yo te ekende musika. Yahweh ezala nga te koloba kasi molimo na yo nde eloba na kati na nga. Saint-Esprit de Dieu soit contrôle corps, âme, esprit na nga. Bomoto na nge limwa kasi bonzambe na yo laisse manifester. Yahweh protéger foyer na nga, protéger baboni nyonso pe zinganga na moto molimo mosantu na yo. Le son de l'agneau o esopa na kina ngomba Golgotha et couvrir ngai, et couvrir foyer na nga, pe couvrir baboni nyonso. Yahweh fungola o ezali nzela po ete message o ekomatie pa mwana na yo. L'esprit de vérité la tangai. Na commission la pambolonde na lobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Yesu ndeko na bolingo olingi nga mingi Yahweh yokufela kinga. Likez, partagez l'émission. Yemba alleluya nalingi kolonye Yesu Masia alleluya na Yesu ongai nalingi kolonye Yesu alleluya na Yesu. O ata bato bakochola Yahweh ba kolanda Satana kolo yolingi bato nyonso ya solo yo okoboya mokote oyemba alleluya ngai nalingi kolo Yesu Masia alleluya na Yesu alleluya na Yesu ngai nalingi kolo Yesu alleluya na Yesu. Gloire au Seigneur. Zamba zoloku mopete azali nzambe. Peuple de Dieu, message o nzamba pesi eza pona artiste ya mboka na biso na kombo ya Fally Ipupa. Na tosi na etinda na nzambe. Et bien aimé dans le Seigneur, Bible ezoloba na biso to négliger o ezali prophétie te kasi to examiner o ezali prophétie. Et bien aimé okoki ko négliger eloko oyo ba meneli yo e ezalaki likambo moko linge kota na kati na bomoi na o nzamba talisi yango na mutu moko o ezali songolo pakala oyo yebite. Mais bien aimé ko négliger nanu te bondela epa na nzamba. Bona likambo nzamba yebi na kotalisa soki eza ya mabe ekokisama te e soki eza ya malamu nzambe oyo ayebi na kotalisa akokisa yango na kombo na Yesu Masia. Mais bien aimé dans le Seigneur, lelo nalali nazozwa oyo ezali vision et na kati na vision mais bien aimé molimo na nzambe emeninga na Kinshasa et na se retrouver nazalaki na flambeau na bon marché et na moni feti munene ezalaki batu bazalaki ebele et na bandi kotuna batu oyo nayebaki nga lobi o eza feti ya nani
bayebisinga eza fete ya mariage ya Fally na Nana. Mais bien aimé wana na kati na pongi et molimo na nzambe meminga na Kinshasa ezotalisa ngo ezali makambo oyo balobi eza fete ya mariage ya Fally na Nana. Ngabi fete munene be bato babimi ti libanda. Mais bien aimé bato flambeau mobimba ezalaki bato ebele bato bavandi ti libanda flambeau ezalaki vraiment bato ebele place à kotia lokolo ezalaki te et na kati na pongi mais bien aimé nazomona na faufile na koti ti na kati na lupango place oyo Nana mwasi ya Fally azalaki et na kati na pongi mais bien aimé nzambe azotalisa nga na moni Nana et na moni basi mosusu ba copine mosusu ya Fally et molimo na nzambe ezoloba na nga oyo moni ye paza mwasi ya Fally siko na kati na pongi nazoloba nga lobi Seigneur mais fête ya mariage comment basi ebele bakoki ko se retrouver na fête ya mariage ya Nana na Fally et basi wana nyonso bazalaki wana mais bien aimé mwasi moko onde azalaki active o bandeki ko telema ko tambola bato bandeki ko mona ke mwasi ya Fally ezalaki kaka Nana mais basi mosusu ba makango ya Fally mosusu bavandaki et bango bavandaki mawa bazalaki penza na mawa et babandaki kolela nga nazomituna nga lobi comment fête ya mariage ba copine na ye mosusu mpe baye mais bango baza na mawa bazolela mais bien aimé na kati na pongi ndenge nazotala namoni oyo ezali Nana olia alata voile ya mariage nde bato balataka mais alataki noir et abandaki kotambola koleka kokende koservir bato azoleka koto oyo azokende kovandisa bato et nga na kati na vision nazoloba nga bi Seigneur fête ya mariage mais Nana mwasi ya Fally alati noir et basi mosusu ya Fally baza mawa bazolela oyo eza fête ya mariage te et nga na bimi libanda nazalaki na kati ya lupango na bimi siko na ndenge ya libanda na flambeau nakomi siko kotuna bato ngabe bongo Fally aza wapi Fally azomonana te eza fête ya mariage mais Fally aza te bato siko babi na nga lobi eza fête ya mariage te eza Fally akufi eza fête ya mariage te nani ayebi soki eza fête ya mariage mais bien aimé bamoko esali nga somo na kimi siko na lupango mosusu na flambeau nake kokota na moni bamama mosusu bazolamba babi Fally ake kaka boye mais bien aimé ezalaki na kati na vision na ye kolamuka ntango nalamuki namoni ke nazalaki na kati ya pongi et nabondeli epai na nzambe na prier mais bien aimé dans le Seigneur nazongi lisusu na pongi ntango nazongi na pongi message wana ezongi pour la deuxième fois na se retrouver nazalaki lisusu na kati na fête et fête wana namoni Nana Ketchup mwasi ya Fally azalaki ye moko et namoni lisusu ba ex na ba copine ya Fally mosusu mais Fally azalaki te mais bien aimé nga moko siko na kati na nga nazoloba nga bi oyo eza fête te eza ebembe bazolela nde Fally akufi bazolela nde Fally akufi eza fête te balingi bakosanga te eza fête mais bien aimé bamoko nalamuki nazalaki na kati ya pongi et nabondeli epai na nzambe Saint-Esprit abandi koloba na ngai makambo oyo na ye talisi yo ezali esprit de mort ezokampe tout autour ya mwana na nga kende kopasio ezali message oyo alukanga na kati ya bomoi esprit de mort ezokampe tout autour na kende koloba na ye diable oyo azosalela apesaka na gauche mpe azelaka na droite diable azozela ye e diable alingi afutisa ye mpona makambo nyonso ndenge asalelaki ye kende koyebisa ye aluka ezali elongi na ngai ase repentir aluka elongi na ngai mpo ete mabe etelemi liboso na ye mais bien aimé ntango nasilisi kobondela yango na ye kopase message oyo ekomela oyo ezali artiste ya mboka na biso na nkombo ya Fally Ipupa mais bien aimé okoki komati diable amatisi yo likolo ndeko avant to continuer bino mo bosili kolanda na bokebi nyonso ndenge nini ngai la danoise esali ngai pasi koyoka Kofi koloba musicien moko ya munene oyo bino boyebi akokoma na 51 ans pe akotika biso na mokili oyo bandeko esalaki pasi toyebi ke biso nyonso tokotika mokili oyo na modeli Kofi alobelaki yango na mitunaki eza nani réponse eya kobima na monoko ya chef Fonge alobi ezali Fally Ipupa soki okaki message wana te meka na kolandela yango qu'est-ce qui ne va pas
kolonga tolongo wana il y a quelques jours maman Fatou yepe aye na oya ye message que aloti deux fois bande konanga olali message wana ye osambeli olali lisusu même message ye que fête eza ya munene bambanda ya fali ya nani bayaki bazaki wana numo boyebi bambanda na ye ba ex ya fali misu pe bani bakiona bazolela moye te bazolela alors tant baza kolela mais nana zaki na courage alati noir ndiko na biso alobi nana alataki noir ye bayebisaki ezali fête ya mariage alobi nakende kotala nanga libalo bato batondi ebele bino bo boyebi na kisasa so bato batondi na bango en tout cas bato bayaka na bango sans invitation mais komaki amoni nana alati noir mais aza mpe koservir azaki mpe na mwa courage na ye mais bambanda nde baolela baniki menga bato mosusu basi wana bafali boye be ba camerounaise bazolela na ndenge moke te alors ya lobi oyo koza makambo ne ndeni moto yango abali balobi libala nana mais fali aza te et puis ya lati noir nda bimi babi yo makambo ozoloba eza nde fali akufi wana ezaki premier tour deuxième tour aloti sous la même chose alors tant asambeli ko nzamba expliquer que non azomona que fali liwa eza na ye pembeni alors que papa obino obengaka papa spirituel na ye na ndenga miziki biso so toyebi malgré banda na ye bisika mosusu mais plus ayaki kopesa kotia caché toyeba ye nga mpe nayeba la danoise nayeba fali ezalaki epai ya kofi tozoyeba te kofi abwakaki kaka boye dans le vide est-ce que ezalaki mpona fali est-ce que ezalaki mpona motu mosusu en tout cas bandeko nanga oyo bino boyokaki yango te boyebaki fali ya 10 et kofi ya 10 a ke musicien moko monene ya bajeune boye na 51 ans akopase wei donc akokufa yango mpe mama na biso ntango azwi vision abia kobomba te alors baoyo bondima baoyo bolingaka fali bopartage parce que ekomela fali parce que le salut est individuel komona yango kate yanga na osambela fali naza warrior te ekomela ye moko mpona ekomela ye osani okopartage na bato mibale misato mine opartage ozwi mpe video wana olaike yango soki ekomeli ye ye nda koexamine oloba est-ce que naotambola bien est-ce que maître oyo ngai nazotambola eza jésus christ de nazareth eza nzambe est-ce que maître oyo te namoni asala nini nabenda nzoto donc c'est ye moko nda kodeside bamosu mpe balobaka nakotikala kaka na maître na ngai oyo ngai nakotikala jamais kokoma pauvre bamotu bakanisa nzambe apesaka te ndeko nzambe apesaka mais nzambe aza juste c'est ça le problème nzambe akopesa te ke apesa nyonso ebele baninga mosusu bazwa te te nzambe apesaka amoni ke oyo mpona mama ya danoise eza fo ezala na ndako ya boye fo azala boye azala boye mpona yo mpe fo ozala boye donc nzambe apesaka d'une manière équitable mais biso sikoyo tellement tolingi sikoyo tolakisa mokili ke ngai nde na danse ngai nde naleki yo ngai nde boye yango tokendaka koluka basupplément mosuku komiboma nzoto kosala boye komisomba bamonanga donc ti bandako na biso ekomi kaka bachambre na biso point koloba eza te bilambo etondi bamonanga kaka bamosusu kutu soki okenda balupango na bango baplace eza te bavoiture ya ndenge na ndenge bamona ye kaka bamosusu donc nayebi te oyo nzambe azomonaka eza nango inutile apesa ebele parce que quand tu veux aussi avoir beaucoup obandi ozala na kimia te olala bien te obandi koluka bato basurveille yo avo bagardien baya bakengela lupango bavoiture ekomi boye oza esu na kimia te alors bandeko na nga tolanda conseil nini azopesa mpona fali mpona tokomi na biso na suka en tout cas partager ekosala bien à vous mama na biso Fatou apesi oyo ezali bahonneur nyonso me ye basuka nango azozela yo na prise ya suka mpo arécupere yo okoki kozala star monene mais bien aimé diable atombolaka bato na ye oui diable aelevaka mpenza bato na ye mais boyeba ke
azalaka na temps oyo alukaka pe a récupérer oyo ezali baoya ye. Mais bien aimé biso nyonso toyebi artiste munene oyo ezalaki ya mboka na biso na kombo ya Papa Wemba. Mais bien aimé Papa Wemba azalaki likolo mutu moko te akoki kotombola mosaka loba ete na koyemba na Papa Wemba. Mais bien aimé Papa Wemba azalaki artiste à likolo, mais diable ayaki ko humilier kaka na kati na mosalo abandaki kosalela ye. Et message oyo eza pona artiste ya mboka na biso Fally Ipupa. Ainsi dit l'Éternel. Esprit de mort ezokampe tout autour na yo. Nzamba lobi na ngana yebisa yo. Yeba ye na kati na bomoi na yo. Se repentir tango yango yo. Et Nzambe Bible soloba na biso. Nzamba sala keloko moko te. Soki atandisi na baoya yete. Soki atandisi na ba prophète na yete. Soki atandisi na ba sali na yete. Akosali lokote. Mais bien aimé Nzamba ekotandisa. Nzamba pesi message pour artiste ya mboka na biso Fally Ipupa. Esprit de mort ezokampe tout autour na ye. Diable oya salelaki. Et diable ana linga réclamer ce ko ezali fi na ye. Artiste ya mboka na biso na kombo ya Fally Ipupa. Ainsi dit l'Éternel, répands-toi, répands-toi, répands-toi avec la trop tard. Yeba Nzambe na kati na bomoi na yo avec la trop tard. Bato ebele balinga ko ezali miziki na yo avolelisa bango ava bayoka pasi na kati na motema esika mosusu akokimela eza te eza kaka epai Yesu Masiya Nzambe atalisi makambo oyo mpona yebana komemela yango oyo ezali yo po ete ka oza kuna ka ya diable bisika ozosalela mutu oyo ozosalela bamystike oyo ozosala Nzambe ayebi na kotalisa bazoforme plan moko ya mabe contre yo. Nzambe atalisi ke esprit de mort eza na place ko tiko ezali bana na obatikala ba orphelin et moi sino atikala o ezali veuve tango yango yeba Nzambe na kati na bomoi na yo po ete oza na elembo ya Nzambe oza na elembo ya kosalela o ezali Nzambe yeba Nzambe na kati na bomoi na yo tango yango makambo o Nzambe ayebi na kotalisa avezala trop tard Fally Ipupa yeba Nzambe na kati na bomoi na yo abandonner nyonso tika nyonso ya mabe abandonner nyonso succès eza leloko moko te succès ya solo eza epai ya Yesu Masiya. Mais bien aimé dans le Seigneur Seigneur na biso toyeba ete Nzambe atombolaka Nzambe aelevaka sanke okota oyo ezali bakisi Nzambe atombolaka Nzambe aelevaka bato na ye. Fally Ipupa yake pa na Yesu Masiya Nzambe azobenga yo pamba te tango yo koyepa Yesu Masiya diable akozala humilié et Nzambe akoépargne yo na kufa oyo etelemi liboso na yo. Ainsi dit l'Éternel, que Dieu vous bénisse na kombo na Yesu nde nalobi amen. Amen bandeko nanga, j'espère que boyoki en Ba- tout cas ba- 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 locomotive. Ba- to partager, bo liker et kozala bien yo pe ndeko nanga ozo yo kala danoise otambolaka na nzela ya mabe na nzela ya jalousie na nzela ya likunya na nzela ya motema mabe na nzela ya kosimba bakisi na nzela ya kobebisa bavi ya batu en tout cas ndeko nanga bima na misala mabe yebake eza na suka nango yo pe moto mona kaka yo fo leka baninga donc nga fona zaka na top ya YouTube ngande top ya TikTok likamu na top Nzamba linga yango te Nzamba za très jaloux tikela Nzambe top yo zala esika Nzamba sali yo akoboma yo nzala te akotika yo tolala libanda akotika to tambola makolo akosunga yo ata na train ata na métro oko se déplacer yango bandeko nanga botika la malamu wana mama leki na bino la danoise bino moko boyebi nga musala na nga ka ndenge eza wana kolamusa bino conscience et puis kosunga bino na mabala oza na problème na mariage na yo ezosimba te okoko benga mama la danoise conseil okozwa yango ya ofele oza pe na problème ya bana ozokoka kosa sortir na bana te benga mama la danoise okozwa conseil ya ofele olingi pe oluka mobali bandeko nanga molongani live together eza kaka wana bandeko nanga en tout cas eza wana pona yo ndeko mwasi muso abenga nga bi mama la danoise nga nakoma kobenga ngo love together alors eza wana love together
live together. Sozo kwa koloba live together te loba love together. Boya ebele kokomisa bande konanga ete yangoyo obwaka mina kilote mobali na bwaka mina t-shirt bozo beta moi tour et ça la bien. Solitude bande konanga bomaka petit feu. Solitude des amabe zopesa ba tension ba cardiaque ba diabète ba maladie ebele omona muto ozana journée bobimba ata mutu moko taloba no je t'aime bande ko eza mabe. Décision zwa ya kozala femme seule homme seul eza malamu te. Alors yaka na lombango yaka kokomisa na live together bosungana oza diaspora ya Europe Amérique du Nord Canada boya ebele bobengi mama la danoise na 00 44 74 38 03 16 23 bokozwanga tosola kitoko botika la malam ba journée malam. En tout cas, bon enjoy. Moi, ekosala bien. Bima moi muke. Sokoza libanda. Ekosala yo kitoko makasi. Bye bye. Bisous. Wana pe tango toza okata. Tozo pe sa ba mbote bele. Et pas ya Schengen. Schengen. Moi na mons. Ba mbote na yo ebele. Vraiment Mike Moulongo. Na katia Schengen. Un garçon très gentil. Un garçon de bien. Vraiment. Kamata losako ya sous les baobas. Derrière ye tolinga pe kopesa ya biso ndeko vraiment Willy Lubokolo nakati ya Liège mwana matadi ya tongo grand prêtre vraiment bambote ya mwana sans oublier madame nayo vraiment bozala wana bino nyoso bambote belé bobo salate oke na matonge okokuta pe oyanga ndeko ya Marie na sourire ya tokos nzela minu likolo na se kende kuna kendo somba sac na yo moi polo na wa bien moi ba bijou na yo eza été ya on vit qu'une seule fois. En tout cas botika la malam wana la danoise mamalek international des gros bisous hein. Bye bye. Partagez, likez s'il vous plaît bande konanga mikolo ba like eza ko kita ba oyangai ba vrai à la danoise s'il vous plaît. Na yebi ke bozaka plus de 1000 hein. Ceux qui bo kaka 1000 like na bino ah na yebite des gros bisous. Bisous bye bye.